na zongi mukeshima moni mujitu na gisenga dollar ezali combien 92 budget 9 milliards bongo tous les 5 ans na bango basala donc eloko wana matate bouger te vanda bongo bango bakoki sala eloko wana te donc to nyoka makaka bo dollar zo mate soko na biso wapi ba jo exemple ya mujitu na gisenga na bazaki dollar 92 budget 9 milliards mboka na biso toza boye stabilité à monnaie zate par rapport à nini tovani na mboka coronavirus est frappé partout ba konza biso va profiter ka corona mais corona est frappé partout dans le monde mais nulle part ailleurs to tika le monde que dollar et mati nini mati rien. Le dollar, c'est chaque personne maintenant qui se réveille le matin et il place son taux. Normalement, les cambistes devraient avoir des maisons d'échange. Donc, le salami pour infiliation et comme mbongo comme la prix tout d'abord maramba coronavirus oyo et puis tout moni il y a bato mususu o basala na ville net basala na les châteaux basala na couloir présence na bango to moni yango ba côté ya bakanda kanda wa badibaya ba victoire donc ba tout ça elande koto alors tellement franc et belé na marché et zo senga ke faut mbongo sa nini e mata mais quand pas na biso awa no mona raro dollar e bouger nini bon ngana lo baraka ke ba continue biso ba profitera na ba moment boy po ba yiba ba mbongo kita po population toza pauvre faut dollar qui tapo mutunyo so ba osombelo na marché da minito yo ba marché ça la mara na dollar soki na wenze na minito yo ezali ke okutaka biloko ezali komata proposition topesi bango ba chef kuna ba konzi na ba banki bakitisa dollar po biso pe to ebandeni ya osala ya musala na bango bayebi eloni bakosala to la proposition opesa bango te bango bayebi batangeli ba classe wana proposition ezate dollar ndekita. Un grand merci à toutes les internautes de 3W Congo France. Merci pour votre fidélité et puis attention que vous nous accordez à vous informer bien sûr à temps réel. Je suis là, votre servante Josephat Mwanza, toujours dans le cadre de vous informer, dans le cadre de recherche de l'information, étant que de journalistes d'investigation. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, réseau dépendant de la RO, voilà. C'est pourquoi biso na Congo France pour nous informer bino to kiti awa sur terrain to pe tozali ko tambwisa micro na biso pour na kozwa point de vue ya population congolaise et pourquoi pas quinoise en particulier bipa igwapi tozali ko tambwisa micro na biso to lobisa population réaction na bango ezali ni par rapport ya prix ya dollar tozaki na 17 to banda kutu na ba 16 17 lelo to komi na 18 1800 si je me trompe pas, voilà 1800 francs, les lots dollars il y a comme na 1800 francs, 5 dollars et comme na 9000 francs. Voilà, c'est pourquoi biso to kitaki sur terrain, tozwa population et puis tozwa quelques points de vue ya bakambiste to eba. Qu'est-ce qui est à la base il y a hausse il y a prix, il y a dollar awa na mboka na biso République démocratique du Congo parce que dollar est comme kozwa place to pe ampleur par rapport il y a monnaie Nabiso. Merci mesdames et messieurs, sans plus tarder tokotambwisa micro na biso pona kozwa réaction à la population ndenge kaka na anosaki bino na debi nanga que c'est toujours dans le cadre de mener des investigations, c'est pourquoi tokotambwisa micro na biso comme d'habitude. Oui, bonjour maman. Yo étant qui est congolais et puis qui nous vraiment et mon corps au bout na souci en boka lelo dollar to ezaki na 17 pour et comme ba mon on a 18 000 francs. Je sais pas nini bokoki koloba na bakonza mboka par rapport au dollar ou za lelo dollar to la muki et bakisi un likolo et bakisi te nini okoki koloba na bakonza mboka to pe likanisi nini bokoki kopesa na bakonza mboka to nini eza na base ya augmentation ya prix ya dollar en mboka. Merci pour la parole d'ailleurs na sepeli. Les autres se déranger à propos ya dollar parce que si j'attends bien dollar est outil na 9000. Les autres na
18 500. Les autres c'est dérangé parce que biso peuple quinois, peuple congolais, tout ça fonctionne en tarif, na biso presque même ko futa ndaku, ko futa marambe bezara toujours en dollars. Alors tu gagneras en francs congolais. Le lot tant on gagne en francs congolais. Pour traduire mot en dollar, tu as sous tes opérations en grande difficulté. Difficulté na biso yango na ko matériel dollar et déranger à peuple congolais mobimba. Parce que comme matériel dollar et ça là que même biloko mata même mata centime ya lipa oyo et mataka à cause ka ya dollar exploitation na biso a na kati ya Congo moyenage ya dollar to gagnaka ngo pena un peu. O to rosenga na gouvernement a lukela biso quand même solution ya dollar a rosa la paix fort dollar raison atteint 100 à 10 000 stabilité à dollar il y a monnaie à dollar à ça il a besoin quand même fort on a parce que tout ce qu'on vit surtout dans à dollar et ça en grande difficulté. Dites-moi un peu gagner en francs congolais par exemple chauffeur à gagner en francs congolais ba foot à francs congolais pour jamais bata moto ba gagner en francs congolais ma foot à toujours en dollars. Alors soit gagner en francs congolais par exemple on a 10 dollars dans voiture il y a 18 000 francs pour que on sommes 10 dollars en devise on sommes à la combien? Au sommet on a 18 500. Sur aux a besoin de 10 dollars. Aux en francs congolais. Francs congolais à 18 500. Alors en époque 18 000 francs congolais c'était 20 dollars. Au moment là où difficulté parce que par exemple vous allez au TK que l'eau comme robot et l'eau on a valeur à francs congolais. En francs congolais pour traduire en dollars. Ceux qui ont valeur à 10 dollars par exemple ils ont valeur à 10 000. Les lots 10 dollars comme 18 500. C'est faire réciter. Donc c'est impossible. Tout ce qu'on a dans le gouvernement, en tout cas, à l'occasion mawa, à l'occasion mesi à disposition na dollar des hommes pour tout ça passe. Merci. Mbote. Bino étant que bakolo topé congolais au yozali, les lots toladi tolamuki mboka na biso dollar ezali toujours komata. Entre état toyebi ke na banda kumisusu mbongo efuta mana dollar. Au coquille qu'on gagne autant en francs, il faut convertir en dollar. Les dollars yango est comme na 18 200 francs. Les lobano coquille qu'on zalani ni na bakonza mboka o bazali kolanda biso na nzela ya itandoike. Merci. Donc on peut maluba. Maintenant on boye bakonji ba bongisa bien batala ndenge ni dollar les hommes atapona nini. Il faut baye ba opérateur économique ba vanda baye ba ndenge ba bongisa la dollar. Na zongi mukeshima. Moni mujitu. Na gisenga. Dollar zaye kombe. 92. Budget 9 milliards. Bon, tous les 5 ans, on va ça donc le roi ne matate, bouger, te vendre. Bon, bango. Pourquoi que ça le roi n'a te? Donc, tout le monde a un dollar, ils ont maté, ils ont maté sur le bisou. Bah, je exemple, moi, je dis dollar 92, budget 9 milliards. Mais c'est ça, il y a un peu de je m'aille dans le bateau, comme ça, pour que ça le pone, pour vivre, pour boiser, tout cocaté. Et puis, nako le barisi ko bakisani kama dollar lobi mena bakishi shika mususu soki mbule beti bakome ko la batu pona likambo tali misali za shooter na ba jeune bakome ko yiba insécurité ba policier na biso basala ro patrouille te do musali mo se golala balali do basaka pador ke nataka mubuto zo chip ndenge mbule zo beto zo tambula ko ka baye ba bien ndenge ba ko sola po ba kitsa dollar kitana série kitana va na prix moko ya bien batala ndé dollar biloko pe kacha partie ya dollar soki dollar kiti biloko pe kiti tan mais soki biloko le dollar zo mata biloko pe zo mata. Il faut vendre batala comme dollar donc opérateur économique va vendre ba yebandeni bakosala pour dollar quitte bango ba yebi ndenge zaona moneza ba yebi. Merci. En tout cas merci hein en tout cas merci de ba yeba passe na biso toujours souffrir. Merci beaucoup. Congolais tous la kaboya tabino moko bolali bolamuke biso zobima zando bateka kate gambela bazoteka te batete bazoteka te pour ni kusala biso batu faut ba yokana bo ne di virikama na kota risque kama virus. Bonjour madame. Bino étant que Congolais et puis un citoyen congolais, pardon si je peux dire, un résident à Kinshasa, la capitale, les lots au monde du dollar est commis à 18 200 francs. Quelles seront vos réactions ou quels seront les messages que vous pouvez lancer au gouvernement congolais? Oui, nous sommes vraiment désolés de constater que le prix du dollar est en train de monter du jour au jour. Parce que apparemment l'État ne veille plus, ne contrôle plus. Le ministère de l'économie devait faire son travail. Le dollar, c'est chaque personne maintenant qui se réveille le matin et il place son taux. Normalement, les cambistes devraient avoir des maisons d'échange qui devaient être contrôlées par l'État. Et non les individus qui peuvent fixer les taux de dollars.
c'est là que l'État, nous pensons réellement que l'État ne sait plus maîtriser le domaine, le secteur. Oui. Maintenant, quelles sera maintenant des propositions que vous pouvez proposer aux dirigeants congolais? Les propositions concrètes, nous demandons à l'État congolais de veiller réellement au secteur d'échange de dollars. Si on peut ouvrir des grandes maisons d'échange de dollars qui seront contrôlées par l'État et qui doivent avoir réellement les documents de l'État. Mais les individus tels que les font là, ce n'est plus bien. Et veillez aussi sur les réseaux de télécommunications. Parce que ce sont eux aussi sont en train de favoriser réellement la montée des dollars. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Pambote. Mbote maman. Bino étant que mon coin va changer, les lots de dollars est commis à 18 300 francs. Qu'est-ce qui est à la base? Il y a prix à dollars, les lots de dollars et la mouki et Matim Balamon, puisque est à la base de ça. Bon, pour Nangaï, étant que nous avons un métier, donc ezali tout d'abord non. Infiliation monétaire, ce que Salami, c'est que banque na taux parallèle, bazo correspondre vraiment parce que une banque faut injecter un dollar dans le marché pour abendaka franc congolais. Ce franc congolais est comme rare dans le marché, abimisi franc congolais pour injecter dollar. Donc eloko ezana salami pour infiliation et comme mbongo comme na ba priwana tout d'abord bamaramba coronavirus oyo et puis to moni il y a bato mususu o basala na ville net basala na les châteaux basala na couloir présence na bango to moni yango ba côté ya bakanda kanda wa badibaya ba victoire donc bazo ça elande koto alors tellement franc ezé belé na marché ezo senga ke faut mbongo ça nini et mata mais quelque part peut vous pénaliser même ba commerce parce que nambo on a biso mambo presque belé tout ça la roka na dollar au lingo futanda kuna dollar mtumtu ça par exemple il y en a 18 000 francs. Façon bah 10 dollars et comme il passe. Bon, tu pénaliser tout d'abord dans le secteur nous il y a travail, secteur nous il y a travail na Congo. Pour le moment, ils ont sala sous mala monté pour na mamba coronavirus et on a battu belé bazo kene misalate et on a battu belé mususu bozaka 10 personnes na musala 5 bazo sala après tour mususu 5 bakoti donc pour na côté ko pénaliser wana ezako tout problème ya étal marambo échange té marambo échange ya likara ke présence à franc congolais est belé dans le marché. Tant que présence à franc congolais est belé dans le marché, alors il faut un dollar. Donc il faut banque à ça tout à injecter dollar dans le marché pour abenda franc congolais. Après, ayebi moninga salaka. Donc ils ont infiliation monétaire de yangonde ils ont ça la pour matambongo. Ok, merci beaucoup. Bonjour maman. Par rapport à ça. Bon, maman réaction nanga eza nango gravité bon omoni mboka na biso toza boye stabilité à monnaie zate par rapport à nini tovani na mboka coronavirus est frappé partout ba konza biso va profiter ka corona mais corona est frappé partout dans le monde mais na nulle part ailleurs to tika le monde que dollar et mati nini mati rien mais quand repas na biso awa no mona raro dollar et bouger nini bon ngana lo baraka ke ba kontina biso ba profitera na ba moment boy po ba yiba ba mbongo tango e mati wana bango ba royiba ba mbongo cesse siko tango ba yiba mbongo siko retomber ngo comme pas population biso population de to souffrir biso ba to futela bandaku biso ba to futela bana classe na minito yo il faut somba dollar salaire moro ya muke emso wa futo 400 000 au foot ndako ya batu 200 300 dollars et comme muke 5 yo moko so ba kisa est-ce que comment ya dollar ezan na lien na ba konzi ya mboka na biso bien sûr maman ezan na lien na ba konzi ya mboka na biso po bango ba profiter kaka na coronavirus alors que coronavirus est frappé le monde entier mais tout cas le monde nulle part ailleurs tout monde que dollar est mati tout cas le monde a terre dollar et mati boy ba tout ba bundaka na ba propre moyen na bango donc bango ba profiter kaka au coronavirus
inflation salemi boye boye l'autre fois na landa gouverneur à banque autre omeka ko revoir ango ekita tout ça mais biso to ebieta ke ba vrai congolais ba jeune bango awa to vandi awa ngana na centre ville to vandi na bato mbongo ebele bato ba ota ba poto ba changer ba mbongo mais ezo pese soute makambo ezo pese soute makambo ko mi mobulu ya osakana. Malgré ça proposition ni bokoki opesa pe na bakonza mboka parce que kolela les un peu trop bokoki pe opesa pe proposition bakonza pe rota oui idée on a pesa ki malam. Bon proposition ezara que dollar il faut quitter pour population toza pauvre il faut dollar quitter pour mutunyo so ba osombelo na marché da minito yo ba marché ça la marana dollar. Soki na wenze na minito ezali ke okutaka biloko zero mata proposition to pesi bango ba chef kuna ba konzi na ba banki bakitisa dollar po biso peto e bandeni ya osala ya musala na bango ba yebi eloni ba ko sala to la proposition pesa bango te bango ba yebi batangeli ba classe wana proposition ezate dollar nde kita lo na lobika yango. Merci beaucoup. Bonjour maman. Yo étant que congolais et puis citoyen, les lots au dollar et mati et commune à 18 000 francs. Idée na yo topé nini oyambi yango ndenge nini nini okoki kopesa na bakonza mboka. Te bakonza mboka beaucoup de respect. Bakonza mboka bolimbisa biso do mambo eke ba situation na mboka eza bien te. Yoko dobi 18 000 francs bakoto musoko 18 500 francs so keka kuna koto bakonza mboka bango bazala kuna na Gombe kuna ville. Yoko ba 19 000 dans ba condition de vivre na mboka emo eke bien te. Eke bien te na ninga mboka ba dollar ezo mata ba bloko ezo mata a biso sela dollar parce que etake dollar ezo mata. Au moins on teke mambo circuler ça te maman. Maman circuler ça te mboka eza biso. Parce que ba bloko soke mata pour na dollar emo eke propre te. Biso foutela ba ndaku dans marqué ba studio mais to foutela ngo toujours na dollar. Parce que ce dollar est mata emo epé sa biso passe. Epé sa biso penda passe to mona dollar ezo mata de ba blog ezo mata e kenda bien te. Ah to mona 18 200 mais so ke penda kuna na Gombe kuna na ville. Kuna ne kote makambo bandaka. Au mona kuna de comme na 19 000 francs. Parce que dans to kende wapi? Mama ta yo mon geste to kende wapi? Mboka to mbongo na biso moko ya suna valeur te. Mbongo na biso mo za suna valeur te ta dollar nde to mo pesa ngo valeur. Na mboka na biso mo bakolo mboka to za mbongo libanda to pesa ngo valeur amo et ça propreté. Voilà, ok, merci beaucoup. Proposition topé, ba difficulté ni bozo kutana par rapport à dollar ndenge. Merci maman, ba difficulté c'est belé. Ba biloko zo mata, ba camion zo mata, ba carburant zo mata, donc ba biloko resomba boy. Après transport pe yango ekomi passe. Transport ekomi passe fort. Transport comme il faut staranga du transport maman, du transport na pomme tete, na comme ti victoire 1000 francs. Transport banana pomme tete, na comme ti ana victoire, ba 50 000 francs. Tala to kende wapi. Aux alors sur du transport na pomme tete, so comme a ko ça na ba 300 francs, ba 400 francs, pour comme a 500 francs passe, mais comme pena 1000 francs. Ça na mokonza mboka tala ra fati beton o ayo ki la population. Message à rapport na mokonza mboka, mboka za biso. Toala na posa bakolo mboka ndebe toza présent na biso ya jeune ya congolais et ça la biso penda bien message za na bakolo mboka donc to bongisaka mboka mboka oyo za batu msute mbo bongisa la biso ya biso mo bakolo mboka ne mto bongisa mboka o donc message za kaka donc bakolo mboka to bongisaka mboka de babiloko o tout il faut ça la en ordre babiloko o tout il faut kende bien donc to pèse avantage na biloko na biso to pèse avantage na biloko batalibanda te o kanga za na on peut ça loba yango na maximum. Merci beaucoup. Si mesdames et messieurs merci pour notre attention. O bopesa ki biso ndenge tozaki ko informer bino concernant les kambo etali augmentation ya prix ya dollar biso awa na Congo français comme on a l'habitude de vous informer à temps réel comme mener des investigations c'est notre devoir merci c'est pourquoi que totambusa ki micro na biso on n'a pas voulu
s'arrêter kaka na ba information mususuma kolobisa pe population et ça la ka bien koyoka ndingisa ya population ndenge bazalaka toujours na souci ya mboka na bango ndenge na nosaki bino bandeko balandi ezalaki juste pour na kozwa réaction ya population parce que lelo a na République démocratique du Congo prix à dollar est commis désormais na 18 200, 18 300, 18 500 francs. On ne sait pas par rapport à stabilité à monnaie ou quoi parce que tozu na réaction bakambisa et puis na population oyo bazali ko vivre moment oyo pétant oyo ya confinement ba pesi biso makanise pe ba pesi ba réaction na bango par rapport à ça. C'est pourquoi na kosenga na bino bo s'abonner toujours massivement dans votre chaîne YouTube Congo France, vous ne serez pas déçus. Merci à toi le boss José Didi Dipumba pour l'opportunité d'avoir passé un très beau moment na Congo France. Merci na bino nyonso o bolanda ka biso pe bo soutenir ka biso. Bo zalaka toujours branché et puis bo tikaka biso te soki erreur ezali, il y a toujours nos numéros et ça affiché au banc de vos écrans pour comme la kabiso. Nous sommes là à temps plein nazalaka wana toujours pour répondre à na ba message na bino s'il faut des critiques pour que toi améliorer musala to kosala ngo pour na bino ngai ya bino tokutani na prochain numéro na mbalasima o ezali koya botikala malam Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com